Il y a spiritualité. Pasteur, prophète, moi, baza pe na milimo mabe, a donné pe na batu, o ba hollandais na YouTube, ki bondo ki do, ba laissi mutu ki ndo ki na YouTube. Ezo salema. Parce que dans un témoignage belé, na niveau ya bana o bana libanda balanda ngai. Marambango, to talisa na batu. Bien sûr que la Bible nous dit quoi? L'Esprit de Dieu elle-même rend témoignage de nous que nous sommes réellement fils de Dieu. Faut se comprendre. L'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous-mêmes d'aller se faire témoigner. Et puis à faire aux photos le belélengo, bah prophète, na ba pasteur, ba comique, na ba témoignage moro ya lokuta na YouTube. Asfanti nanda kune Hollanda YouTube. Webi ke pasteur mo bazote ya ndeka kazolo banzamba pambo labino wana na YouTube. Webi ke il a transféré l'esprit à femme de nuit nanzoto ya frère wana sexe ya frère wana des pieds téléma. Frère wana esinga ko ta ba prière à makasi ba tele loboko professeur ko bimakeno azui mulimo mabe na YouTube. Ne peut pas papa bandeko na biso balara na poto to interdire bango te ko sala confiance na basali na nzambe. Ozolanda mais nous voulons un peu harmoniser les choses, dire un peu quelques vérités parce que aux ali première étape tout ça la cas juste pour 15 minutes. René Abiri, le Macron, pacificateur, Selena, Malamu, s'abonner, Basobanganga, abonnez-vous massivement. Bana monde entier, Bana Dar es Salaam, Bana Guinée, grâce RDC News, Bana Poto, information à source, sans parti pris. Abonné, Moutouaki Madé, René Adiri, Basobanganga, le défenseur de la presse, Trace RDC News, Bassi Balala. Voilà, merci beaucoup très chers amis fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur Trace RDC News et votre chaîne d'actualité et votre humble serviteur René Abiri. Je sais que vous êtes tellement belé bozolanda biso non sengana bino mabokota bobenga mama benga papa benga mama benga yaya parce que l'heure est grave le lot tozo solo la masolo où est allé vraiment sérieux non senga pena bandeko mabolanda ma vidéo mana boké bignon surtout parce que lorsque tout ça la vidéo boye tu transmettra quelque chose envers bandeko bolanda biso et alors René Abiri pendant que je faisais encore des vidéos il y a des délire il y a n'importe quoi à la télé tu transmettra quelque chose et aujourd'hui là on comprend que non on utilisait tant sous moment na internet il y a un enfant maintenant à la maison chez eux à copier et puis à reprendre encore ce que René Abiri a dit peut-être à sa maman ou à son papa ou à sa grande sœur et ça l'a vraiment propreté. Donc c'est-à-dire que là vous allez comprendre que l'enfant il a été transmis donc a vu quelque chose transférer quelque chose. Et alors, nous allons parler sur ça. Et je suis pas seul sur ce plateau avec mon frère Gilardin Wanga, qui est le prophète. On va plutôt remettre un peu qu'on débattre sur l'isolo. On a René Abiri tout à l'heure. Il y a des comme Simoko à la niveau, il y a Belgique. Azala qui surpris, tu peux visiter par des esprits mauvais. Keko Zoye. Donc, l'esprit m'a bien élongé na Kinshasa et que Zoye tina Europe. Et bomaye na katsanda kwa libala na ye bande konanga. Le diable existe. Nous devrions être prudents. Comme la Bible nous dit dans les épîtres que
Merci Saint-Esprit. Aïe. Voilà comme la Bible nous dit. Donc soyez sobres et veillez car le lion rôde comme car le diable rôde comme un lion rugissant au milieu de vous cherchant qui il va dévorer. Oui. Voilà, Gélard Dewanga, prophète de l'Éternel. Okay. Bonjour. Bonjour Ndekwabire. Voilà, bonne santé. Oui, santé za bien na bande ko tu bazolandanga partout na monde atie et sengo mingi ya koyambanga lisusu lelo na mission na yo. Na sepeli mingi na pesi bango mbote. Voilà, mbote na bango. Et alors aujourd'hui là, toi na problème moko ba maman to pe ba papa bande ko na biso balara na poto. To interdire bango te ko ça la confiance na basali na Nzambe. OK. Ozolanda, mais nous voulons un peu harmoniser les choses, dire un peu quelques vérités parce que la première étape, tout ça là juste pour 15 minutes. Et alors deuxième étape, tout ça là prochainement, d'annoncer qu'on a vraiment s'abonner, balanda vraiment avec beaucoup plus de considération, avec de la patience. Et alors aujourd'hui là, bah prophète Barobo Tamaka trop. Bazo embrasser pe via YouTube en trop. Et alors batu bolanda bango nde bazala ba victime. Ça lisolo non na betsango te mais je sais déjà il y a une sœur un frère s'il vous plaît m'a appelé un jour pour me dire que non asfanti nanda kune Hollanda YouTube webi ke pasteur mo bazote ya ndeka kazolo banzamba pambola bino wana na YouTube. Il a transféré l'esprit à femme de nuit. Nanzoto ya frère Wana, sexe ya frère Wana des pieds téléma. Frère Wana et singa kota ba prière à makasi, ba tele loboko, prophétie ko bima kenon. Azui mulimo mabe na YouTube. Ndeko nanga YouTube foko landanga ngona keba. Yana batu mususu bazaba missionnaire diabolique. N'habite prophète soko lobani par là. Et là, dans le bas, il y a les bossos ezali. On donne ce qu'on a. On donne ce qu'on a. Voilà. Alors, lorsque Moutou azane loko moko ya malamu katina ye, yangonde akope c'est pas batu. Alors, soko azane loko amabe katina yo, yangonde au transmettre en pas batu. Cela veut dire quoi? Donc maintenant, la transmission là, ça peut se passer même pas quand on est là comme ça. Même dans la télé aussi, ça peut être transmis. Oui, et quand ça les parce que ça montre de la spiritualité. La spiritualité. Pasteur, prophète, mo bazape na milimo mabe. A donné peine à batu au Hollandais na YouTube qui bondo qui doit ba laisser mutu kindoki na YouTube. Ezo salema parce que nazo ba témoignage belé na niveau ya bana au bana libanda balanda ngai parce que ezo ba faux prophète au bazo le kanaba YouTube bazo ya ko sa ba ventir na musala nzambe ozo la ngai frère Abir. Alors cela veut dire quoi? Ezo na bando ki mususu bazo ya ndela YouTube à comprendre que YouTube ezo na ba maman oyo bazala ka léger, on comprendre ce qui appelle si prophétie a un message mo ya lukuta ozo la alors ba maman na ba osimbama cela veut dire quoi ezana batu misusu na place ba pesa batu maloba ya malamu mais transmettre batu maloba ya mabe vous comprendre parce que bazana makama ba semence mabe kati na bango ezana batu misusu bazo témoigner na ba YouTube ki nazala kandoki mais azolo ba ke onzamba bongo lisanga mutema na koma pasteur. Et là, on est que si réellement Moutouana Azaki na Kindoki, Zambé a changé. Voilà. Ce que étape pour la tomber un peu au Fongolongo parce que Rena Birito, supplémentaire au temps à Marambango, total Isanabatu. Bien sûr que la Bible nous dit quoi? L'Esprit de Dieu elle-même rend témoignage de nous que nous sommes réellement fils de Dieu. Faut se comprendre. L'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas à nous-mêmes d'aller se faire témoigner. Et puis à faire aux photos le belélengo, bah prophète, na ba pasteur, bah commis quoi, na ba témoignage moro ya lokuta na YouTube. Et ça la maman moko bengenga ina parti à Londres. Alobi na nga alobi prophète. Et ça la prophète moko abande ko na wande ko landa na niveau YouTube na kotanga komba chaîne té na ipotanga kombo na été na pela tina otanga kombo. Menga li solo na obeta na otanga na komba chaîne mo bien frère mo. Cela veut dire quoi? Maman na lobi prophète wana makamba zolo balanga na sala na na tikalo mona ngote. Yoka un prophète, ça ça mutu keno pour na sala yo délivrer
délivrance, il faut son magie rouge, il faut son bougie, il faut ça. On a dit la qui exorcisme na kata bonzambe. On a makambu auto kima na kata mamba catholique, makamoto mona pa sango. Né ango ba prophète de l'oba mémé na l'église du réveil. Alors lorsque maman a benga prophète a benga qui est pour que aza solution. Solution est ya kananzela ya prière. Solution est ya kananzela ba orientation na vrai zamende apé sa kabiano. Alors pourquoi pas mutu aza délivrance aux sa mutu que il faut au somba rouge, il faut au la telamba tel. En plus, ils ont ba serviteur rebelle lelo parce que Bible lobby na tango asuka to komona ba faux ba serviteur, ba faux prophète. Ozola nanga de kwa bir. Cela veut dire quoi? Tango asuka ndango déjà tango asuka déjà. Yango to somona ba faux prophète, bazotika bana basha batu bolumbu, mwana mwasa za marié. O délivrance to kotano na zamba. Femme mariée bato kotane na zamba. Est-ce que retraite pour ça la gêne de prière? Et c'est il faut kaka yo générer mutuana. Alors mutuana aza capable ya ko gêner yemoko pour zamba pesa ye résultat ya makambo azoluka. Si prophète Gilardin côté na mana katiote na puyo vraiment côté wana, il faut matolo belele ngo ba maman na biso ya poto, okomona prophète pe pasteur moral na kina aroyebisao, tindelanga mbongo ngana kokota na ba intercesseur gêne de prière, to sambe la ponzambe a débloquer ba situation mo benavino. Yeba keno ekosale maté. Vina yo ezo dépendre na maboko na yo moko. Ceux qui yo moko prier te ata mutum so prier po na yo. Changement rozalate po na yo. Oyo kande ko mususu aloba alobi pona problème na yo wana ponzambe nanga apesa yo solution et senga il faut tinda $1000 et senga il faut otinda autant de montant pesa boye pona sala boye non Zambe ayebi façon nini apambola biso ndeko abire na bandi mambo YouTube lelo te j'espère que yo yebi place nga na bandi alors na daki journaliste lelo Zamba bengi nga na osela Nzambe na ministère na nga prophétique cela veut dire quoi ndena osela Nzambe boye eza na bane belé na nzela niveau poto o babenga nga na tikala yebisa mutu mo te tinda autant pour na prier pour na yo non na senga ate mutu ye moko so amoni grandeur ya Nzambe kolandisa na balo sambo onga na sali kati na ye asimbami alobi papa na otindelo mbongo ye moko na Nzambe na ye na okolo bate tinda nga autant pour na selo papa nanga côté wana olobi bien mais je dois aussi ajouter aussi quelque chose na eloko olobi na c'est vraiment très important boyebi musala Nzambe il ne faut pas qu'on commercialise en vous le savez moi René Abirinde Nazawa il arrivait deux fois dans télé maman bena cher dans téa vous comprendre do chela mabatu ba maboko to prier bata maboma ba bika vous ko bika ete que non akobika landa kuté mutali boma bika sur place vous comprendre non le bon bena média ba Bolanda nana ba sœur nanga ba frère to prier na bango so ba pe na Paris baza bandeko so pe na prier là bango ba pe na ba Belgique wana ba pe na États-Unis ba so ba la roma so atali Rena Bira so na YouTube balelaka mais Nzamba rosunga to rozonga encore musala Nzambe il faut pas qu'on commercialise ngo papa nous avons vu comment est-ce que Dieu est en train de frapper les gens mais yo za témoignage témoignage o yo za nango na tindi ote bat ba landa biso frère Abir j'espère que bat ba yebi yo balanda ko na be émission ezana mutu moko atindela ko audio j'espère que yo moko yebi c'est tant lango tango ekoka to lancer ba audio wana pona nini pona ba faux prophète tozo telemera ba signe ya mabe tozoloba yango siko awa déjà tout à l'heure on a peut-être clôturé parole non OK donc c'est un peu ça donc ndeko wana pourquoi atindela ko voice wana cela veut dire quoi amoni ba accomplissement ya mabe. Vous comprenez? Amoni ba accomplissement ya mabe parce que akutana kina faux prophète nanzela nae akutana mosakola mabe nanzela la vidéo à transmettre ye makamba mabe alors ma sœur akomi comment na ba esprit ezoya kozwaye ba esprit ezoya loko azo sentir lokola akomi loko ezolo bato ekozo souffle ke mais cela veut dire quoi yo zolanda ngai faites attention lorsque zolanda ba vidéo olanda biso na ba YouTube avant olanda ba sala Nzambe il faut prier il faut Nzambe alobela yo kotala ba vidéo pamba te ma sœur mon frère avant olanda mosakolito prophète avo benga il faut yo kanzambe koloba na yo ozolanda nga ma sœur donc cela veut dire quoi Nzambe azan Nzambe o asalaka malgré Nzambe azo sala ezape na bato mabe ba koti na nzela ba réseaux sociaux cela veut dire quoi lorsque ozolanda vidéo na ye azo transmettre yo makamba mabe azo transmettre yo ba esprit ya mabe ozo comprendre donc il faut obondele pa Nzambe kolanda
kolanda bilanda landa te na telemela yo parce que nana souci à vie na yo parce que mission onzamba tie kati nanga eza pona obikisa batu eza pona obebisa batu te il faut okangama na nzambe oyeba vrai Dieu oyo akufela biso na croix yende obiso tozo salela c'est un peu sans de quoi. Voilà, merci beaucoup bandeko. Donc na beta siko li solo yango par rapport à moi tata et ça la moi ja na bi que les amis de Wata azona derrière. Donc bandeko na biso pasteur ba prophète ebele cible na bango mingi koma mingi bana mbasi ba mama ebi ke ba mama soka bete moi tantan ta alobi maman non ça c'est un homme de Dieu mon maman zo tchaba alobi non oh maman musala nsambete toye pona ko critiquer ce n'est pas les critiques que nous sommes en train de faire mais nous sommes là pour remettre l'état des droits et que mutu na mutu azala na conscience ya eloko o azali ko sala on ne peut pas commercialiser l'œuvre de Dieu car la Bible nous dit vous l'avez reçu gratuitement donnez-le aussi gratuitement. Un serviteur de Dieu to bengo serviteur on est en français na lingala bazo benga moumbu na nzambe donc oza moumbu donc tu es au service du peuple de Dieu et non commercialiser le peuple de Dieu pour enrichir ta poche et ça n'a sens moroté donc glodi kabase de tikela biso moi tant lisu sur ta muke na beta lisolo o ezali na ndeko moko toyebi na opesa no mbote premièrement na frère na biso Alvin Bea la voix céleste na pesi frère na biso mbote frère Alvin Bea ou passa la musala na YouTube Alvin Bea azali ndeko moko ngai personnellement rena birina bien il y a de cela longtemps asala la musala na bien bonzambe a transmettre un message à yambara toujours batu mais na rosenga na ndeko na biso Alvin Bea avant pe ko zoape mutu ole ki sepe na émission na yo kolekisaka mutu kate po na sentiment peut-être que notre vidéo ezangi tam susu ko sala mutu mususu ko ya na faux témoignage na ye kli mutu mususu ko ya na makambu na mususu ya mabe pona koluka ko bebisa image tant susu ya chaîne na yo o wapi bandeko ebele ba sabona donc epesela nga yango mère Lydia Kapajika donc ebela bat ba komi ko sala bongo ko luka aya abebiselo image ya chaîne na yo ndeko na biso Alvin Bea yelo na mikoleleki ndeko Alvin Bea ayambaki mutu moko aza komi benga soi-disant l'homme de Dieu aza un peu mukuse aza prophète azo sakole la bato mais beaucoup plus bato belé ba olanda vidéo ba yebi que non et loko esali que non c'est Rwanda na niveau ya Belgique à reconnaître pasteur Rwanda ezali face ya actualité ya makambo ebimi ya DJ Arafat prophète yo ala kanakin nzamba révélo bondoki soi-disant ba makambo mabe ya DJ Arafat azo témoigner azo loba ba makambo akoke koloba na télé elonde kona biso ya mwasi afandaki na ndaku et salemi que non 3-4 fois olanda ba vidéo ya prophète wana akoma ki vraiment ko sentir kakoma ki mana conviction ozolanda akoma mana conviction ya prophète wana et alors et ko koma na tamoko boye afandi na katsa ndaku na ye parce que alandaka ne ba vidéo pe ba sali na nzambe pe mo ebele mais ba vidéo oyo wana nde eralandi yango oyo lekaki na la voix céleste ya Alvin Bea eralandi vidéo ya prophète wana o lekaki wana mbala moko ba esprit mabe eye kozwa ser wana na butu ba esprit mabe eye ekotelele bandeko nanga ezali histoire vraie et salemi ndeko mwasi alobi nanga na tanga kombo na ete na inventé le côté voire même na tangi na kombo ya ndeko na biso Alvin Bea parce que azali frère en Christ et kozala pe malamu frère Alvin nga na bika prière malamu et kosenga encore approfondir encore ba prière parce que ndeto yambara batu boye oko yamba pe mutu pe to soza nganga aye ko attaquer frère Alvin il faut ça la très attention il y a de certains autres hommes de Dieu au bazana ba missionnaires diaboliques à quoi approcher au lekisien na chaîne na yo au komona mbala moko tout en toi est étouffé tu n'arrives plus à émerger aux Hollandais nous devrions faire très attention avec le serviteur de Dieu otozali ko zora pona ko lexara bona ba YouTube il y en a ebele bazali ko leka pour transmettre il y a de ceux qui sont là pour transmettre la parole de Dieu pour aller donner la vie là
là où il n'y a pas la vie, il y a ceux qui sont là pour transmettre la mort là où il y a la vie. Ok. N'habitez so bandekoto, c'est comprendre na télé de Bolanda. C'est Rwana. Abandi komona ba esprit bandi ko zoyer mbala moko telemi na mbetu azoluka mweni na kokima do akomi lokola mutu de traumatisé en fait mbala moko mobali na ye aye ayebisa lobino te ba biloko aboye ba telemaka te fanda na se so ba esprit mabe côté bandi ko menacer o ndeko attaque force au prier zalate lukata nzembo nzambe moko ata na mutu au banda la papa langa obi chanter c'est prier deux fois. C'est ça. Moi déjà arrivé là ngapé d'aba deux fois ben afima na bureau na énergie té. Na bandika ko prier na bandika ko yemba malamo na zu makasi ya prier. C'est comme ça dans la chanson ils ont ramené mutu na prier. Obi ke RC Rafandi na se abandi ko bisa mobile ne abenga ambulance. Heureusement, il y a des esprits qui sont en train de se battre en elle. Esprit à Bonzambe, na esprit à Bondokuana, ou qui peut menacer la mort. C'est ça. Serre Mbalamogo, a commis le Erazo, ce mobile, il a bengele la ambulance. Katinaye Moko a mis le bel à l'obité. Babiloko yo ba traiter ngo bena kibomoto te. Oso comprendre. Ambulance talaka esprit babe longwe na Congo landi ti na Belgique. Ndeko langa po mutu a bloko na vie foka zaka mta famille note. Kindoke komi civilisé. Ndengo na ajouter ka mambu oyo lobi. Pondo ki aya ko sala kat na vie na yo. Aotala te distance oyo zali. Voilà. Parce que eza monde de spiritualité ozolandanga parce que omoni bazolo bani la chair ne sert à rien mais c'est l'esprit qui vivifie. Voilà. Omoni parce que spiritualité est dominaka koleka physique. Muto dans le monde de spiritualité akoki ko sala transfert des esprits ko kende na mboka mo besongolo pakala pona ko kende coopérer pour accomplir mission na ye ozolandanga. Alors on a besoin de visa. Cela veut dire quoi? Faut pas ça l'attention. Faut pas ça l'attention. Nzambe so sungi frère René. To ça la élément belé. Si to ça ba élément to fongola pe parenthèse. Pas comprendre que to ça la ngoma likoli. To fongola pe parenthèse visa sorcellerie. C'est ça. Visa ya sorcellerie zali. Bande ko na ngai bo ta la visa sorcellerie zali. Avion vraiment ou tarama Belgique et ou États-Unis et yé awa na ndenga kindoki et zuipe batupe et memi bango. Donc to expliquer on a mikolo ya témoignage belozo ka ba témoigner ezali solo. Si c'était et belen nzambe ba lobela bango. C'est ça vraiment donc c'est un peu ça to développer. Attends solo là on peut aller premier épisode bande ko tu bolandi biso donc ndeko sœur et qui ko koma na suka na ngo keno ayeko téléphoner moko basali na nzambe na kati ya Kinshasa alandaka pe mama wana peka na YouTube mama wana ya prophétesse mbala moko ayebisi lobi mwana kata déjà nzambe avant kutobenga nga déjà nzambe banda ida ko lakisanga makambo oyo ezokomela yo babandi ko prier na la prophétesse ensemble la prophétesse nzamba pambole sikazali babandi ko prier na prophétesse ba prier na prophétesse et ko sala keno RC Razud kimia na katsa motema na ye nganga wana ya mosali na nzamba tikite webi ke alandi sikoyo servante de Dieu ya batu na menace na minute soto solo la boye la prophétesse wana azali vraiment abattue, menacée parce que elle a pu affronter quelque chose du mal où elle est comme la sœur na biso wana ozolanda et alors Nzambe vraiment sunga biso batela biso donc nakati vraiment moi lisolongo mbangu boy parce que tant vraiment zamuke to kozoma ta ko lobelela ngona ba mikolo ya leur frère na habité okolo banini pona bande ko bota la biso. Cela veut dire quoi? Il un mot de la fin, il a un mot de la fête mais li lobasuka pona émission lelo. Cela veut dire quoi? Au moni ba attaque et akamingi pas ba vrai serviteur pona nini parce que lorsque ba ça ba déclaration ba bengani esprit mabe o ezaki kati na mutu mais esprit wana tango bimaka et ça la be fait
ezonga retour wana kenda ko attaquer basala nzambe. Cela veut dire quoi? Il faut pas prier après pour na basala nzambe. Et tu expliquer la ya kana via mon sala nzambe et luka rapporte. C'est ça. Donc que couture la distraction et côté kangi. Donc c'est un peu ça. Donc bandeko bazolanda biso nzambe asunga bango to komi na suka. Na ko kopesa numéro pour bandeko tout au bolanda bo message da ko benganga. Pe pour bandeko bolandinga lelo plus 243 89 93 97 442 plus 243 89 93 97 442 Nzambalola apambola bino na pesi grand frère Ongana Landi azana Paris Yves Moussafi Aronofsky Bozier Nzambalola apambole amone bisikaza. Voilà, merci beaucoup à celui qu'on appelle le pasteur Rock Tumba Chepela Nakacha Paris, le pasteur Rock Tumba Chepela, le pasteur Rock Tumba Chepela, le pasteur Rock Tumba Chepela, Mosali Nzambe ya solo Renabiri, toza toujours tozolo belama solo. Merci à toi le pasteur Papin Chefou, le pasteur Papin Chefou Nakati à Bruxelles, le pasteur Papi Chefou, balobi l'homme de Dieu, balobi na Belgique wana, na Europe ka mobimba quoi. Ce que ça a besoin de prière, bandeko nanga naza muto na lobara na TV, nako orienté bino ne sika ya mabete, mais c'est un homme de Dieu. On a vraiment Renabiri, je vis et je vécu des témoignages vraiment ébélés par Nabango. Le pasteur Rock Tumba Chepela avec le pasteur Papin Chefou. Il y a l'église Cité Bethel na Kata Bruxelles. Il y a Rolobatro Zalité. Merci à Sœur Angélique Moutinga, chanteuse de l'Éternel. Merci à Papa Fafam Moutinga. Merci à toi Glody Kabassel et Iba Kanef derrière la caméra. On se retrouve à la prochaine. Nzambe Abate Labiso. Bye. RDC News. Nanya ngoloba lisusu. Titi ya solo eye. Yanangala X-Bas. Tolega. RDC News. RDC News. René Abiri. Le Macron. Pacificateur. Selena. Malamu. S'abonner. Basobanganga. Abonnez-vous massivement. Bana monde entier. Bana Dar es Salaam. Bana Guinée. Grâce RDC News. Bana Poto. Information à source sans parti pris. Abonné. Moutoua qui m'appelle. René Abiri. Basobanganga. Le défenseur de la presse. Grâce RDC News. Basi Balala.